Merci Nabandeko Walanda, merci. Bon dimanche à vous, parce que nous sommes dimanche, bah au bas vidéo na dernière chose côté là bas Rolanda, moi quelques minutes et analyse na biso sur la musique congolaise. En tout cas, je vous salue encore de plus pour comprendre car à moi de parler. Mode parler toujours ça là toujours dans mode de fonctionnement. Ndenge ezala kaka kopesa bino moi le meilleur de nous na makambo sur les canaux sur la toile. Aujourd'hui, je serai un peu pas trop longue. Je vais vous parler na makambo ezoleka. On a bassigé on va parler sur arrivée hérité Watanabe pe na concert naï. On va parler aussi de Robinho Mondibou na préparation à concert naï. Et puis solo l'appel sous l'impolitesse des Binafilé et des Robinho, parce que ce sont des artistes impolis, très impolis. Ba petit wana mi balé ba petit na ngai Robinho na petit na Binafilé boza ba impoli. Donc total il s'appelle impolitesse en bino. Et puis on va parler aussi dans studio ya Fabregas Maestro. Je pense que Banzembo on a belé, Banzembo on a déjà bien mon morceau aux tambola déjà sur TikTok, sur les réseaux sociaux, plateforme on a déjà extrait, on a déjà que Villarreal ils arrêtent toujours dans ma cambona bango quoi. Côté qu'on a chemin dans Ngwera lobi atokei, to rocha mususu etali bisote quoi. Donc on paye sa actualité T. Actualité zate. Yo ozo penser que on paye sa actualité, yo ozo penser ni rien du tout beaucoup beta bino moko pour aussi sa makambo bino moko. Na mais la moi maille à glace et qui t'a monté ma la benango maille à glace. Bandeko, un de ces 4 matins, on s'était réveillé, tout le monde est arrivé. Il y a héritier Watanabe. Mais avant de cela, na vendisa mon staff, na pesa mon batunanga mbote là, je vois Aimé Bido sur autoroute, mon ami personnel. Bon dimanche à toi, Magui la Verte, depuis Angleterre. Venara Didio Kamo de Birmingham. Je vous salue, sans oublier à Pachabora. Pachabora venara na Hollande. Je te salue, ma mère, Nana Kassongo, Marjolie, Tabita, Bakasongo, je vous salue sans oublier la celle qui comble mon cœur. Laetitia Kouya, la mère des opprimés, Maman 10, mère de garçon. Je te salue là où tu es, mon thème Matika, sans oublier. Picho Pacha Sotali Konko na Norvège. Yayo on avait affirmé ma toto yemda simbi mikolo ma bima venant affirmer ma toto. Je te salue, pourquoi pas aussi mon vieux Guy Amissi na pesio mbote place aux ali quoi na pesipe Krisha mbote na pesi Elena Makasi mbote Krisha Makasi mbote bino nyonso famille Makasi na pesi bino mbote, pourquoi pas Altesse Bachila, notre maman prophète prophétesse. Je te salue, place aux ali bandeko no sobozo landa biso. Merci Nabino. Bon dimanche lelo to beta lisolo toke na moi tout droit, toke na moi tout droit na ndenge ya makambo nyonso ezoleka pe to chabino loboko na tolo ya Celo Scram plus 10 déjà dans le bac. Dans le clip moko zobima déjà lobby lundi oyo aroche la biso na réseaux sociaux na YouTube na ye, allez-y consommer. Mr Poutine bonne dédicace na aussi na venanga Gino Liaki na pesio mbote, sans oublier étonnant Junior Wendo, tous a toujours étonné quoi pour dire que ça toujours na studio évolution ezo kende bien makambo ezo kende bien. En tout cas Junior Wendo tous a étonné hein. Tous a étonné netinga bonaza vraiment étonné mikolo nyonso soko vandi obuleka Junior Wendo na place le étonné étonnant olobika Junior Wendo Junior Wendo fula. Donc étonnant tous a wana biso nyonso to salela mo promotion na ndenge ezalaka. Merci na bino, merci na bandeko, toujours continue. Voilà, merci, on est là, on est de retour avec vous. Bandeko,
Nangai to vandi boy. To la mouki réseaux sociaux, mame. Masolo place bandagi nano. Jean Talent qui est héritier Watanabe. Un jeune qui se débrouille à la musique congolaise. Un jeune qui sait pas là où se mettre dans la musique congolaise. Avandi à la mouki, papa boy. Parler des sports, à Tchelibiso du Baya, tout le monde a qui, chronifuati, accompagner qui est, tout le monde a qui quelques chroniqueurs, et bien, accompagner qui est pour Akendousa la visite, na salle. Un de ces 4 matins, on se réveille, tout bandolo kaboy, Jean Talent, qui est héritier Watanabe, na producteur nae, mame koti. Oh, comment, non, le producteur il n'avait pas fini l'argent. Il y a salle. Mon sous-sauté, producteur a joué qui a dans mon candidaté. Finalité, finition. Oh, n'y a ce sengaka. Balandi la ambassade par rapport à la production, il y a compte bancaire, il y a tout ça. Producteur a dans monté. Mon sous non, producteur a dans abonné du forme na makamonaye, mais l'artiste ne vend pas. Vandi to Landeli, j'ai appelé le producteur m'a dit que l'artiste, c'est du mensonge, l'artiste ne vend pas, à Yebissier, changer date, annuler le concert, l'artiste ne veut pas annuler le concert. Artiste annulé le concert, a boy ko annuler le concert. Jean Talent bitin, ngana ko betaka nga za moto na tembe. Déjà Jean Talent bo comprendre raté. Oyo amibenga moto na tembe to torino ya tembe. Asuka wana te komibenga tembe. Akenda so afutela ngon studio. Pala ksamino kaza to torino ya tembe. Amifutela mama studio akeyemba nzembo isi amela mayoka pa. Ayoka moto te. Afutela nzembo studio palo banabino kesa mela mayoka pa ayoka moto te monta bombo opesa e conseil ndeni. Il se prend à se prétendre qu'il est plus cool, plus esprit mabeko le artiste musicien. Non, tu te trompes mon frère. Tu te trompes héritier. Ça on s'est trompé. Komi kontarate na ceinture na yo to komi kontarate na bateau uzana bango des force na yo. Non, force eza iné ba botama na ngo. Neti ba biso boto ba mikwa moko. Depuis na botama ti lelo na ba quarantaine. Mutabandu ndo moko boye da kenda ba internet ba sukola na biloko nyonso ba sukola mobali. Poazala. Revenez à notre mouton. L'artiste a dit au producteur que il a changé date, c'était à Wanile pété parce que yesa meli mayokapa à robeta kaka dom sogi dom nini wana bon on a bien parlé de sport parce que on a bien ya pour na ventone na bien pour na eti il a producteur même producteur a bloqué a se retiré à Monica que na soni wana je peux pas continuer comme ça sona kati na changé date et au sopanga nga na za totorino ya tembe na mela déjà mayoka pa ici na mela yango na tongola na vandela na sukola na mayoka pa donc teti à niveau de ganga mtarolo nga zate a bengi ba contact na ye tout ça là il a économisé l'argent oyo akenda refuta oyo a soigné o lelo ye moka za producteur ya salwana azobeta tuzongi na vente. Héritier tant que soit annoncé concert na yo, il fallait ozonga osala statistique to bilan il y a concert au beta qui tous les 2 concerts scène musicale na Belgique la sondage osala sondage comment ça s'est passé pour voir na bato no scène musique et les kende nini ex to côté ça qui pour na wera tout ça qui pour na biso moko ba fanatique na biso moko ba yaki combien ba fanatique a wera ba yaki combien ex ba fanatique a bonne musique pe bazalaki tout ça kana ba fanatique pour na ko ba ko lancer encore de plus concert mosusu oyo tozo qui na même rythme il y a scène musicale oyo zo ememi biso soso na parler des sports même rythme. Donc, même rythme dans le sens nini, à ce compte, on a débuté la promotion.
akiparate ayaka siko na suka po luka eloko mombo oyo koyo tiré po luka ba somba ba billet ba teka ba kabola bato a se sauver mwandam parce que na scène musicale asala ne peka ampiaka malgré venito na tondisela ki opération dragon esala peka ampiaka sondage hérité tant ozonga na bato na yo concert moko a réussir un peu moko échouer ou penser ni no sala sondage ndenge ni il est venu vite fait na palais des sports où le loto monde arrivé na ye je pense qu'il hier ou bien jeudi ou vendredi comme ça il était là kuya na imbala moko na poto héritier a bloqué billetterie na sous forme que à l'exabiso que les billets sont finis te ba billet silite héritier ataku tangoza na kisi ya ndenge nini ba billet na yo wana nande to moneli wana nde to monaki parce que na otchela binongo bon mona ki héritier otondi saka sala wana te erango bat bendaki o matoi parce que yo loko za lili mpiaka oyaka toujours na bampiaka na depuis banda mpiaka na Kinshasa oma kotambola na mpiaka na petit à petit na poche partout au Kendanga ata na bar osaka mpiaka ata na boîte osaka ka mpiaka lili mpiaka donc a préféré na ye tellement qu'il était ça a préféré na ye à se ridiculiser entre temps il pense pas que carrière na ye zo ke ndenge parce que déjà na début ya carrière na ye il y a jeune talent oza déjà na bakwak bakokoso ya décollage bakokoso ya ba décollage et tout ça là ya ko mata yo moko oza toujours na avion na ezaka toujours na ba crash ozaka toujours na ba crash jeune talent l'impiaka. Donc nous on est là pour te conseiller, pour t'avancer, te dire que place aux autres qui nous donnent ça mabe. Ceux qui bateau ça na bango bakumisaka yo kaka. Bamona na mabe na oto balinga kaka o shite to bamona ko lokwa roi moko héritier. Luka bateau wa peso conseil. Luka bateau ya bien ko na table na o rolia na bango pour na carrière no ekende liboso. On s'est réveillé la même façon qu'il a fait na scène musicale, la même façon qu'il a fait, il est arrivé na Château Rouge. Na moni bat bazo ganga tous plus de 8 millions à quel journaliste ou ba mindele bacha mindele na bazo filmer wana bazo filmer yotin bazo filmer embouteillage wana bazo filmer ba moni bat moko boyo kutu na kati na ba ibi na ba onta tcheneka téléphone. Pour la moni battement comme ça ma grave mindele ba bimsit nga kutu na zaka na oleka na bina na nga biloko na nga ba beta mais mindele ba filminga eza na normal mindele filmari logo ya sepeli mindele ya téléphone na ye abimisa nga moni ga sepeli logo moko boy a filmer na ye akena nga bombi akia bombi aseka na ye héritier Watanabe tu dois grandir. Le seul artiste musicien qui est toujours dans le ghetto des mythos, c'est toi. Qui ne réfléchit pas. De réflexion à yo, et ça qu'à côté. Réflexion à yo, tu te prends grand, tu te crois que tu es grand plus que les autres. Tu te crois que en parlant, ya loba ba soti sur loba na TV et ça la cour nous à la grand, rien du tout. Ferregola ne parle pas. Fally Ipupa ne parle pas. Mais grandeur na bango fanatique ni mta monisa. Grandeur na bango mona par rapport à ba œuvre na bango. Grandeur na bango mona par rapport ya kimia ya assurance de soi. Donc asa assuré ayebi ke makambo na sala o eko simba makambo na sala bo eko zala bo héritier était trop agité. Donc je me rappelle la première concert on a eu tant de na eu que ben instrument o ezama B. Na eu que tout changer ben instrument sortie officielle il y a la team Wata. Bande ko bokene na YouTube boyo ka concert wana. Manzanza kutu donc on dit manzanza Chine. Oyi rataka. Oyi rataka. Héritier Wata sali descendre nae pour la concert dans 7 jours dans Obeta samedi prochain. Parce qu'aujourd'hui, toi dimanche, c'est même notre bande Obeta samedi. Héritier
méthode oyo zo sala wana biso stoye biango méthode oyo bloquer billetterie bo sombi yango bino moko po bo kabola bato ko kabola bato eza mabeti mais mutu nde ayi ya sikoyo koya ya mutu nde sikoyo na kati ya ndule nde tokoyeba ke mutu oyo alataki atie malasi na ye alati bilamba na ye aye omoni ke c'est bon invitation apesaki ye aye parce que tu continues toujours ya kokina biloko sala na Kinshasa otiaka ba concert ba 300 ba 400 mais beaucoup d'invitations na kati ba prêtre na yo basombeli basi na bango ba billets ceux qui disent 5 nyonso batikali bato fela toyebani po tolia na osani moko tovanda na onayebi méthode na yo nayebi tactique na yo nayebi tactique ba misie ebele nayebi ba misie ebele nde nini ba tactikaka en dehors à caméra moi bovandi vima na parler bobeta masolo ma bolia bobaye Héritier Wata producteur s'est retiré. Il a dit non, moi je ne veux pas laisser parce que je suis Gogan Nasina Mela Mayoka pas na Oyoka Montute ici na Kenda déjà dans son abina mythique et sopangai. Résultat, on attend le résultat le dimanche et le même samedi wana. Boye la biso teke nano na mataki na podium te bat ba okota bat ba filmer ba place ma be pour ba la gisa. Te eloko wana liboso bozo ya biso bon. Ote batbanda ko kota nano ba filmer pour ba sa campagne na mabete hérité to ko filmer yo bien yeba ya monde naza boyi naza na 3 personnes on atindi baza peka ba fanatique na yo bango ba ko filmer lengai kitoko net na filmer na Francis Kalombo na YouTube na ngobi concert na yo za na o beta na bandal pire ka niveau dégâts ngam na zana image wana na chango na YouTube na ngai ofutandisaka bato liboso sima mobimba bato to batekate tango bimisi BM Eurobeta BM na 4h et bandel no matin na podium wana au matin à 22h de 22h jusqu'à 3h tu chantais que les trucs de maison mère de El Paris de côté wa monso ba quartier latin yo moko nzembo na yo moko ya ko beta ka BM na 4h et même sur 5h obeta BM rotumba na podium wana obeta rotumba mabe ya kokalinga ya mwamba ya supu nyonso osala wana no sala mpiaka bato abanga rote na ozonga ne loko moko bo afato continuer na émission au sali na mon frère Isaac Maï, un bon artiste qui est leader d'opinion, un bon artiste qui se sait respecter. Oya yebi nzela na ye ayebi ke carrière na ngai eza boy tout en 2025 ba propos na biso mususu et comme on lisait bato ebele na ba fanatique na bato mususu oyo azaki na alingaka ne peut-être en musique na ngama za fanatique na ngate mais le belio est blessé à longwe. Comment revendre dans la plateau il y a mon olobi que eza na ba musicien mususu bazalaka na ba podium ba pesaka bato na bango ba micro ba finganga ndenge bige ba fingaka pour jamais nde na zabo jusqu'aujourd'hui non na mona place ba finga te batangi kombo na podium ba finga kombo na héritier Wata jamais un complexe oh poto ke na bien na podium a ferré na podium a Fabregas jamais na mona place batangi kombo na yo déjà nga soki bo lo beloko mo boza na kombo na ngate et ça la et ni chaud ni froid yango balobaka na français c'est lui qui se sont piqué connaît l'affaire parce que c'est au sengyo ba preuve o la kisabiso na podium a ferré na podium a Fabregas place ni ba finga ki yo to mona mote parce que comme on nous a dit to mona mote ovandi olobi ke ngai ndenge naza boye na banga bango po baza banani ba fanatique na bango pe na baza banani po nga na banga bango pe ba kosala nga nini pe baza banani
osangisi na fanatique na musicien na bango tu au dénigré. Héritier wata yo pe nazongisi le même réponse na yo question na yo. Yo pe bato babanga yo po oza nani. Parce que tango lo babongo mutami lo ba ye moko boye na présence yo ndenge na mi lo baboye nana mutute o yo bundelanga nana mutute na obenga sabe ngam moko je me compte sur moi-même. Héritier yo poser le côté ba obanga yo pe poser nani parce que so longoli ba kuluna no tindara wana so longoli kozala o muta masaro muta nani otambola na ba JE un musicien otambola na ba garde républicaine parce que tu es qui? Simple musicien. Fali kututé faire kututé. Pour battre l'équipe bangoan. Fabregas kututé à l'équipe. 3 personnes on a kutu. Fali atambola ka na B50 na ye. Faire atambola ka bilanga makofi na ye. Fabregas atambola na FBI na ye. Na mettre na mususu na boxeur na yo na komo na ekimi. Fabregas faire batambola ka lokwa yo tambola ka. T'es le seul musicien o abanga ka makambo. Et il tambola na peloton. Total itamboli na yo, to itamboli ya Fali, ya Ferry, ya Fabregas. Fabregas na mutu kanya tambola kana FBI. Ba maître na ye ba rosa ba yaka na service, MC ya concert, to nandaku, mais obo bima boy, le bato qui déplace moko boy, et ça moi embouteillage za la to place moi ba bing c'est ça public, a me mabato, mais ye moko bo bima boy que ma tete pas na bango, a kende lemba atambola kana mutu, mais héritier tu marches toujours avec les gens. Parce que au minima yo mo te ko héritier. Au minima pété ko za makasi. Depuis peu comment missionnaire to yo ka to betata mo tata na veni na bino des ko betata ya ba je basarana o beta mutute. Do yo mo ko ze lo côté, longola bato yo kontaka na bango na o bas garde non. O ba mettre na nga boye. O naza bato ba beta masasi, o naza bato ba chubo ba mbelito longola bango. Yo moko siko bacha ovuma Ferry bona Fabregas bitumba to longo ko to Ferry a grand frère na to choka na maestro batiki bino ma bagarre to bokuta ni place mo bat basi minute ba bo betana héritier obundata esprit ezala te ke faut na batebele esprit ba botama na ngo bazwa ngoti na botami na famille ba katcher na botami na famille ndeng na famille na ngai eza tellement monene na poto na 52 petits frères ya niveau ba dégâts ba botama aba wesh ba tout ça là banini mais na tout la bango to loté parce que na tambola na ndingi na ngai na osala makambo na ngai to na bando sala makambo po pona ba kina na famille mon bo ba olukisa ba osala non je le fais pas depuis Kinshasa na osala monter je marchais moi-même. Na beta kutu ba journaliste mususu boyebi na beta bango. Donc héritier pour ton information, yo pour ça la bato loroté, bato ba banga roté. Et pour ça kanti bato ba banga rayo ba banga roté. O leki na tevo bengi bato ba bourgmestre. Yo mo tala réflexion na. Oh na beta na commune mon bourgmestre ba bimi ba boyo commune na biso. Mais c'est tout à fait normal, ba la question que baza plus grand que toi. Donc eza le roi ngai obi oye pa na biso na biso ko ye pa na biso ti oye te na gagné de so zaki mutu na tembe olinga ko ya obi no ngana ya pa na bino na kokota chez bino okoti pe chez biso chesenga bi maintenant on a biso que ne venez pas chez nous yo po yoki oye ta po le ki na TV bandelo bananga ki azo gangela pa na bango wana bani me eze pa na biso nga déjà na arrêté ko ya to oye te do bimi péré ato bengi bourgmestre au Rolambo Rolia Tolobaki ya 2025 montu na monta qui peut mangam ye. Aussi sinon on a blanc dans mon sagate ton rival parce que blanc dans mon saka lelo bimi na TV au Lobake balé qui bateki banzembo ba 6000 entre tayo au salaboye ba mission na o bateki banzembo bazu bakar ba tout ça mais blanc na mosaka ta teki nzembo ba 6000 mais yoka disque blanc na mosaka bazo disque blanc na mosaka bazo na disque na yo bache ba membre gérer sans coterie ba bengi vraiment ba membre gérer ba ta ba Kenya Benin Côte d'Ivoire baza no oreille musicale
bache disque na yo bache disque blana robima na 2%. Blana beti disque na ndenge mabe na ndenge ya fu. Blana Mosaka PDG oyebi. Na pesi Blaise Mouchi mbote mutu na ngai Blaise Mouchi na pesi mbote na pesi mbote na ngai susu et pas DJ Patrick DJ Pat Love motema ya Christelle na pesi mbote Laetitia Kuyam na pesi bébé Mukango mbote na yo yango wana na pesi maître Michel mbote bino tubolinga matika so manu mwendo mon oncle mbote Magisa bana nanaka so bino nyoso mbote lelo tozongi olio ça la promotion ya parler de sport na yo yozo ça la promotion ya bandeko mosusu o blana ba pesa ki bango 6000 ba sali boy mais blana nazu ba 6000 wana yoka disque na yi suko tche yango atozo betango na YouTube héritier disque no etel mana blana te yo moko kokito que ça rythmique y avait King Kester na ba passe no nyoso kokito za na ndako bimio bi o yembela biso ba passe no nyoso yo mo bandika na kanga ki motema o kokite bo kangi motema kokito fo bimisa kaka o mela mayoka pa. Donc pour ton information bandeko ozolingo critiquer wana to bandeko ozo penser que tu es plus stable que bango balekio et puis beaucoup mais à la kisio qui comme Kitambo za ya bango na blana Mosaka le bourgmestre de Kitambo à la kisio qui a ebisaki que Kitambo za ya bango ce qui pose benga Fabregas bourgmestre Fabregas il est le seul artiste au message à bakombo bobenga la tiamo per ridiculisant eleki tout le monde a eu bien affilé yaki a filement yambala pourquoi mon est aux c'est les yambala ayaki na kombo to zuango to banaliser le seul artiste appelé ça bato kombo na kongo kangama bato za Fabregas maestro curious j'ai un talent et tikalio vi mobimba mais ce que zo kantia ke bourgmestre ezama bourgmestre za bien mokopo il t'avait montré que tu n'es rien du tout à petit sur koya na matetete oyete obangi pe après yo mongo lekisu na TV ote honorable ana koma kibo epo bosana tendance ya deux fois rechanger maloba soko lobai o mone indeli osonge biso na TV okosibiso siko bourgmestre la kisa que matetete za ye okota te okota pété yango vando raisonner ti et soit kayo talaka depuis Fabregas a beta kuna nati dimanche oyo passé yo rota sa l'émission donc ici ba moi vanda vraiment ba le quoi comme ça bengi petit to chango petit vraiment akanginga ko ekota yo na biso biwana yo mutu na tembe ko koto te ezambilo muso ekota te ngaso na mutu na tembe o tchesa ngate. Qu'il plaît, qu'il neige, rien du tout. Vaut même qu'il est tanga. Poto ka bien. De ce qu'il est tangi, tu auras bien dit. Donc, Wata, à partir d'aujourd'hui, que Fabregas a gagné compte dans tout. Surtout le plan. Prévenez, tu es venu au lobby. Bourgmestre, c'est que interdiction d'entrer à Matete. Au côté Matete. Côté pe kuna pe bourgmestre ya Kitambo ayebisaki yo achelo libaya okokito kimi otindi batsa la bakabal pona bourgmestre ya Kitambo baboto la ba podium na ye ba kina ba instrument na ye pona likambo ya kobanga tala ndengu kindaka na biso wata soto bandola ndelo bien. Moi je dirais merci à Célius Cram après son esprit mais on dit koto bien dit parce que tu as un produit de Célius Cram. Esprit wana ozaka na ngwana na debi zaka Célius Cram no perdant omo bunda babitumba mo bopola na mais on doit est-ce que la biso ke yuza danger tala depuis banda ko tout à fait rigola qui parota répondre côté ya mukolo donc faire tant l'émission coup don na habité so ayara déjà biso bombo tuna na yebo botuna mama mutwana te mais yo so yo bandi histoire tala depuis faire aleka na Epachiri Kambondi
lisolo ya wenge osila mbala moko oyaka so na baversion mosusu te ya wenge okomi otake sikoyo bafabregas omosaba lelo fabregas avandi na ye bino mo boye otumbole ntango bozotumbola ye azoloba te bato baomona yango te me ntango ayo aloba bobengi impoli bagolwa baodimine yo napesa o devoir na biso soki vraimen oza motu na tembe manke faire manke fali mpo pomona carrière no ndenge osila po fali kota kontano te akipa koku te okei kosangana na Robinho mpo kanti boyokisa fali soni boyokisa fali motema pasi Hansel l'homme à disque d'or ozwi oyo aperi te Fabregas de disque d'or yo kutu ndimo akata niso la trofa mona mboko ozalaka nango te meilleur artiste masculin Afrique centrale Fabregas. Sans compter ba trophée États-Unis. Sans compter ba Ndola Award ba mwana mboka. Sans compter trophée ba Kenya, ya ba Zambie. Dans héritier, tu dois te taire. Il y a personne qui a peur de toi. Tozo zelayo, pour moi vraiment na bi ko échouer. Mais oye la biso sko expliquer biso ndé mususu. Oye la biso sko malobo lo baité. Oya kaka na bakabal. O basalenga boye. O bomoni place na ezaki otonda. Bomoni to yebike yo to kobimisa. Moi ya toro. Gauloise kokota marambo na yete, warrior kokota marambo na yete, villageois kokota marambo na yete. Botika ye abeta musique na ye ya manquement. Pas tu refaire ba kiango o finga fali, o finga affaire, o finga ajibo, o finga awera. Mais so bimbo sa loko za mo malamu. Jamais. Fongo la billetterie totale oteki combien? Oteki combien? T'as la vingtaine. Adidas Arena, waouh, mon pépé. Donc, viens attirer quand on a 52 places, 50 places. 21 vitesse ya nyama. Ya fou. 21 vitesse ya nyama, ya fou. Alors, Tsakaza leader. Aujourd'hui, on a compris. Et puis, on va aussi comprendre le samedi. Que 21 tant dans le bas que 21 mutasala qui scène musicale et tout dans dimanche. On va voir ça les samedis. Tout le monde a sigo invitation invité nini oye a tout la motema o azomona ki makasi o azoye la biso na scène musique na ni na e a ozalati vous comprenez toujours ça pour le mois de lumière ils allaient bien quoi. Héritier, moi je te souhaite malchance pour le samedi automne 17 Nazal libre, c'est la vérité que je dis. En tout cas, je te souhaite beaucoup de malchance. Il y a concert et échoué pour être ayo mbala simoyi ba ko respecter ba grand ko respecter ba mikolo puis ba ke mutabanga ko azati ba to banga roté. Donc oza musicien locaux la Petit Fali, musicien locaux la oza musicien locaux Petit Fali. Donc la différence na yo na Petit Fali c'est la même chose pour moi. Pour nanga. Donc vous comprenez c'est un Luka solution à lumière ils allaient bien pour bon on a bien qu'on en a évité quoi. Donc revenons maintenant, on va changer le sujet. Koya na Robinho Mundibs pakistanais. Robinho personnellement moi je te connais, tu le sais. To vanda na yo na Fikine na Sima Fikine entre Mombele. Robinho Mundibs pakistanais. Bon, moi j'ai fait mon temps, hein. Na sali baton nanga déjà il y a chronique musicale. Si je perds un musicien là, pour moi ça me dit absolument rien du tout. Parce que nga fula Robinho Mutaela nga yo mutali bosser za Dadimola na Planète Télévision et na Global TV.
Mutali bosso élection na TV. Osali niveau, osala niveau vocal ya osala wana soki bolingo za poison mortel. Rien du tout na kuba ibiote. Dadi Mola il est en vie. Dadi Mola il est en vie. Ala pe na poto. Allez-y demander à Dadi Mola. Mutailanga Robinho. Na yambi Dadi Mola. Abina na Michel Moroboy. Aye maison merci. Kaza mo pembe. Via zolinga bimsaye. Na boya akuto pleka na Michel na. Dadi Mola Sengelio, bah pardon, je te fais passer. Au Yembi Nepso, félicitations. So sali vocal na disque Mikoloria et Simba pour nous en moi courage et puis carrière nous en bien. Na pambola yo yepi marana ibisao. Après wana, au bimisi, au sali vocal to yo comme bami. Je venais chez toi. Tu vendais au yebi ba Thompson à 16 please to tumba pa na yo to kalinga. Tobimisi no robodouin bachana no boy to vandinga na yo matika songo bengi nga ba réalisateur ko bengi nga ba régisseur bazo chatter ndenge nini ngana yo ko to téléphone benga réalisateur nani ba régisseur antel ama benga na benga ya global mabe ya planète télévision mabe bazo beta tout ça il a promotion bon ngana yo to makasi na ba appel benga ba régisseur otinde ya ba crédit ba tout ça là oyebi. Mais Robinho ngana okamo vandi na plateau. Ozobenga Fabregas Liboma, père de famille. O azana papa na maman ne peut baza en vie. Et ça ba mon mususu na musique toko traitango batu te mususu toko lo bana biso. Mais obenga mutu Liboma. A son banda kuna Belgique. Yoza ndako na lemba mo morceau. Ya moi si pe lisusu parce que yebi. Ozobenga e Liboma. Robinho, ngaso na bina sa elo campagne na mabe. Non ça est là. Et puis tu le sais bien. Nana téléphone na ngai. Téléphone na rosa ba 6 ans. Nana ngotilelo, nana ba voice na ngana na WhatsApp, nana ikomeli na ngana yo na WhatsApp. Na bomba ngo pesa ba preuve belé à Baptiste Michel Belé. Na bomba ngo jalousement vraiment. Tu le sais bien Robinho, c'est na sa elo ba kabala mabe. Tu le sais bien de quoi je suis capable. Et pas dans yo yebi. Et puis yebi o bagara soda libindi moko. Et puis o soda libindi zoyo ya mobutu o yebi o vanda na ngai to lala na yo o yebi. Je n'ai pas un problème avec toi, mais c'est que je n'ai pas aimé en pleine émission qu'on traitait Moto, Aza père de famille, Aza musicien, artiste musicien congolais, Aza n'a pas exploit plus que toi, Aza n'a pas valeur plus que toi, Aza n'a pas tube plus que toi, Yarubenga Liboma. Je n'ai pas aimé. Entre temps, on a un concert, on a 40 personnes, 50 personnes, 4000 personnes, 400 personnes. Mais au bandit déjà, impolitesse. Le seul artiste pour le moment, il est très impoli envers le grand. Eza Robinho. Robinho, tu manques du respect à Fally Ipupa. Boye. Oloba osa reconnaissant par rapport à quoi? Mais Robinho, toi par rapport à Fally, il faut être reconnaissant. Fally l'action de mamata avion, appeler au visa, au poto. Fallait abêter ça, enlever les rideaux dans l'accord arena. Omoni balobara mokolo so lingate ya mokolo ibani na sala na mwa muke. Omoni ka partika ya morso petit Fally alobi ayembi kutata lobi kaka maloba bino nyonso ki peleke c'est Robinho qui peleke c'est na niveau de gars. Robinho tu as manqué Fally combien de fois? Que na pesa iba nzembo na yoka ngo kamba disque ne Fally abeta okaraki parote. Vio national komela ya répondre ngate Fally atala kokaka. Okomiti na niveau ya mabe mission to sala ya suka a na monengo une partie na ba Facebook on est comme manquement envers icône de la musique congolaise qui est Fally Ipupa Handicap la merveille. Robinho comme isko ko gafé.
Robino comme siko vraiment ko gafé ko laksa impolitesse na yo. C'est pour cela que je vite compris bato nyonso ba vanda na yo ba yebi yo na mona ta mutu moko ta lo babolam non ya bien toujours l'impolitesse. Toujours impolitesse. Fallait être en autre. Et puis au vandi na plateau il y a jeune moko boye olobake oyembi nzembo afere oyembi on ma beso ebité bako sauter. Nzembo ane ngo bomisa yo ta yo monzo ki mana ba monter affaire sala. Oyembi ngo mal de so ngai misa affaire na reporter plainte. Donc nzembo ba te faire gola yemba bien nzembo na yo yembi ngo mabe makasi Robino zala DJ tika rumba ici matin. Ovandi na plateau Olo bake, obeti maboko, obi bravo faire lelo sepeli pa yoki yo. Yo mtoche po koma place ya komi. Nda imbi ba amour illusoire, ninga kobi obi eza pona grâce na yo nda komi place na Robino tu es malade ou comment. Boko mandeni ovandi na kiti mo bozo manke, mushe mo bo abimal boso na piasa mkono. Boso la ondeni. Bo expliquer biso na tous comme ça la mo peto mo manke na pe ba chroniqueur ba abimal boso na biso to manke ba on. Comme na posa ko mankara pe moi muki. To manquer nan total non dimension. Robino, tu te permets de dire ça. Entre-temps, quelques minutes à Kakawa, naba jeune journaliste ozaki na bango bosala ba émission na ba voiture. Oyo, ozo continue toujours qu'on manquer fali pour pas du respect par rapport à tes langages. Robino, qu'on manque mon respect, zatika ko finga e bembe notre imbécile notre nini, mais par rapport à te dire, ya ko bimisa balanga jozo bimisa c'est aussi un manquement to une baba un manquement to une manquement. Donc, aux manquer artiste fallait pour pas du respect. Oh Robino koka taku to na chevité. C'est ko biso to lingi suma rambwana ti. To lingi suma rambwana ti. Robino soyo ozwa courage ya soma mo tenya ndako neza parce que faire bimisaka na lupango ya somba ti ya yiti na lemba. Na bando ya na ba image za. Na longwara na M suba 2h 3h. Mutuna libomo na yebi. Show me a yebi. Combien de fois binga na téléphone pour rouler là-bas ba comportement ba musicien msous. Robino, tu dois changer ton comportement. Bah, sale comportement à l'artiste et musicien, bon, tout le monde en cale na 62-63. Ne pense pas que toi, tu es très impoli plus que les autres. Vous pensez à ça comment? Que bino de boyo ba kolo ba batwa bolo bate. Yana bate mususu bando so ane bando finga yo na yo mondi mate mo onde azamo mwasi. Net ba biso ona so na makasi tuna batwa yebinga. Na so na makasi na zana bargima na maloba siko tellement que famille. Et là c'est impolitesse na milia bato. Mais vidéo vraiment na préféré na manquer pe non mon ba respect boyo kapé passer au bino boyo que ça peut battre mususu ya manquement respect pour manka ba mon. Biso pe to manquer bino nan bo mo na pe ke ba manquer bino. Robino ngape na mukolo no ex na lubango. Nape mukola jentala ex na lubango na midondo la na benga no ba petit dans tout bandole kana na ba TV siko to tika ki chroniqueur to banda siko ba komo yambanga so ba toninga na bengi petit Robinho na bengi petit héritier natala siko ndenge sa bino. Robino, tu dois changer, Fali n'est pas ton ami. Et puis le mal quoi bozo sala ba makambo po boza na ba concert. Mais vous avez que vous créez propre tombe na bino yona jeune talent. Vous pensez que vous sangani bino mbale? Robino moni ke côté ya ba warion apu ezate. Na ke côté ba spiritas bazara 40. Donc yo mogoza 10 fanatiques. Ba spiritas 45 na maximum 5 pour na mona 5 msuba ko bayaki. 45. Donc ce beau sangisi est comme 55 fanatiques. Donc Robino tali que venanga fallait pour pas déjà rainga biloba lobananga impolitesse nanga ba blokanga
Biso on se dit que ba bloquer aux gens et loko akosate. Te bi que yo na fallait courir le cas. Te c'est comme ti na niveau à petit fallait à manquer yo. A bengo ingrat. Pour attendre ba combat ba ton souté. Il y a une victime te. To ba petcho na musu ba finga wana te. Ba comme traito déjà l'ingratitude qui ba bloquer yo. Robinho ata warrior moko ta oya. Ata golo monta oya Robinho wana risque makasi mingi je te le dis. So yebite. Et puis yebango. So surveiller ba mission te ozonga yo moko. Surtout yo ozonga yo moko. Lai. Ozonga yo moko. Donc pour na Robinho na ça lope campagne mabe si tu veux pas changer, on peut non changer te je serai toujours là. Yeba ke mkoto kuta na Paris toi mi bali. So to kuta ni place moko na bar to na Tsembuta Lombi to wapi chez Jonga kotinda no kubatu te yo mo telema loba na ngavuma ya to betana. Dans so betingai nga personne beti yo do botinda batute ngana ozo charge na nga moko botinda batute o amoni ke na blessé o amoni ke na lingake te to amona ke ngana beta yeka ba pic yo na nga moko to betando luki o sala meza ka yo moko kotinda batute ezaka yo moko do wana na yo ka bien poso tindi batu ngana bando continuer car et comme ça pur plus que ça. Donc, on va clôturer par mon jeune frère Binafilé. Yambala. Ah, Binafilé. Maman Bissaïb Sanga. Ennemi na yo. Aza musikate. Moto yo oede. Moto yo bongisi. Opesi bolamu yo na mutakoma. Ennemi na omta liboso. Ennemi azala musikate. Ennemi azala kana batoto bimisaka. Batoto pesa mutema. Batoto lakisaka bangonde bakoma binemi na biso. Ya lokwa Yambala, Philémon, erreur du maître. Yo kovana na kiti to sukoli. Uta ulia lipa mwamba. Na kabino vandi. Oye na émission mon bobando gafele Fabregas. C'est quelque part dans la vie, il faut être reconnaissant. Comme on dit, la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais la reconnaissance doit être dans ce monde. Il faut raisonner là où j'étais et place au nom Kendi. Là où je venais, place au Kendi. Bien affilé, toi, tu ne peux pas manquer du respect à Fabregas. Au hasard jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ta mort. Il va être là toujours, dans les solos na yo, ya vie na yo, carrière musicale na yo, lui va être devant toujours. Parce que ton bâton, bina filena na salaka, Fabregas sala, bina Fabregas, bina kombo na yo, na komba Fabregas, ils sera toujours ini et là tao. Il y a une place mon côté yo ko kende, sans que Fabregas battant la kombo n'était po na yo. Parce que yem tabimisa. Tango Fabregas wa bimisa bino nga o matika son nga o na vande yao na onyo koma pona bino ba journaliste ni na internet bando ya kona pa nga ina fula bino tout okoma tina niveau ya opesa nga 10 dollars na ma campagne pona film a retourner sur mais osa bilo rande nga opesa nga 10 dollars nga mona ba mbonge be opesa non film le roi batenu so za les en fula o 10 en match témoin. Ba image ezali. Tande na zoara bino na bimisi bino na changer. Bina filenga so na vai na Fabregas bobino bo le kabando kitsa mutu président. Ve matika so. Miseni na banda posa na pembeni na ngapo lelo na tika mo vibe boko mo posa na pembeni. Miseni na light music anda posa na pembeni na. Mais je sais nini parce que nga za na président bino. Nga vandi na ebo bino bo répéter kuna biso vandi ba vambo kende to pesi bino ba transport.
nga moko na mona après ba concert ba benga moko na ndako na ma campagne na kawili a enveloppe ya salaire mais boleka ba TV bwanga. Moi-même j'étais là. Yango na bisa rabino ba image musu na za nango na robimisa yango musu na 2027 to 28. Siko na nte. J'ai beaucoup des images dans ba chombo. Il y a pas preuve à l'appui. Il y a pas musicien ébélé. Na ya ba songi. Ça déjà à l'époque na déjà en caméra cachée. Tout na ba proche na ba yebi. Mais la lobango te na lobon kalelo. Dans bien filé tu dois à respecter Fabregas. Yo que tu as besoin de te choter parce que na ki parlanga son maramnoti. Oyebi na sala émission na Materazi. Obenganga na téléphone na butu vers 1h. Vinanga matika songo tigmo Materazi zo finganga boye wana tango longwe. Ongo sa neto o mekanga na mwa chombo oyebi ona sala na téléphone. Oyebi ona sala na téléphone après respect zonga. Oyebi nga na oya limité wana kuna na 16e rue na ndako nao. Na kuta ba Joel Sente, na kuta ba ndato base, mais abeta le soloté. Pour banda beta au disque. Nga na Freddy Akimbi tonda kuta ba kuna. Mais tellement zaki bien na Fabregas na début. Na oya ba studio na yo, na oya soutenir yo, pour maïsa comment soutenir yo. Tala lelo oboye bakate muto nyonso sataka na Fabregas sort nezala ndeni. Asila akabo. Robin Asila, Jean Tala Sila, yoko to bunga kutu kala donc vina ozo bimisa soki victoire soki nini ya rompa victoire so ya nini. Nasi tuko tamwa makongulu nde la satellite. Petit na bina filé ozo munoko na o lona ngolo kwa sonzo yambala. Lona ngolo kwa tondolo abota munoko na se. Oyebi tango zaka na prison kuna makala pona viol mutabimisa ka eza Fabregas. Nano ye mouvement te mais babimisa ki na prison. Oyebi combien de fois na ba studio oko yimba te mais ba osali so kaka effort oyimba, tu le sais. Combien de fois dans na ba studio oko yimba te mais Fabregas a se pulmoner po yo yimba. Oyebi combien de fois ba se pulmoner po yo koma bongo. Vidéo Moroza, il y a concert, Pateo, Christian de Cornos, Mameli, ça va mater, Baba Mombon, Fabregas va y sur le podium, famille n'a pas linga, au lobby, n'a pas comme mabe, obi te boss, osera toujours bien à monter manangai, vidéo izali. Petit en rabina filé, n'a mingi à l'obanoti. Mais seulement aussi la bien. Aussi la bien. Bye. Nasukia.